le Dieu de Digba? Où est le Dieu de Digba? Où est le Dieu de Digba? Avant tout, on a fac d'essai. On a fac d'essai. On a combat Makassi contre M23. Pour M23, ça va nous motiver. Rwanda, Uganda, Burundi, Kenya, Bakamutu. Parce qu'on fait des choses contre celle. Moi, si wana o accueilli Mbujimai. Ba wen obuno boyo bisanga o ba pasteur ko nyoso bo consulter ki na kata réunion wana. Boza wrong. Pardon? Ba ida kite baza. Ba ida kite ba memie na boulogie. Ba memie na monde satanique. Ba livré moi si. En d'autres termes, ba ko détruire même mobali wana. Eh bien moté. Notre coutume c'est Jésus-Christ. Ba yeli Jésus ndumba afraka de riboy. Mais pour faire nzamba pesa bino zaki ya nini? Ya nini? pasteur bazusuko mwasi bazongise non ezalaki kino bokota réunion po bobimake ba superstar ke tokotaki réunion moko boye. Est-ce que Zolanda? Non, la vraie délivrance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais, bon pasteur, bokoti makambo, finissage. Il y a délivrance, il y a réconciliation. Exacté. Oh, papa et moi, mobali, a saigné moi na moi sikuna. Kuna, il faut pas maman na moi c'est mabanga. Il faut pas sombisa ye soso, yemo ke na wenze. Il faut kata mutu. Bikila wana nyo surtout makila nyo surtout. Parce que c'est la coutume. Sorcellerie et coutume. Où est le Dieu de Digba? Et là, on a fait le ministère babi que to côté na kanda. Nega po ba mimela ki pasteur Benjamin Yangoy. OK. Un serviteur, quoi na mensonge té. Ozolanda parmi ba armée. On n'a pas fait ça biso bibundele na biso. Ceinture, c'est la vérité. Mais yo bacho na poste, il y a protocole. Papa a mis sur la tête moi na porte, il y a fait ministre. Yo gars marque de chez. Yo gars marque de chez yo. Pour les gens va foot. Pas ça va jamais dans son office, mais il y a un rapport que évangéliste à côté na kanda. Kanda te. Quand le fait de moto a escroqué moi na ya église. Mboko ya mutuka. Balko la mwana mwasi na zonga wa soki mutumo aza na contact na manaye et que aza na besoin azonga na Afrique du Sud, évangéliste Janta aza prêt ya ko financièrement pour na azongela mboka olo. Et babala ba tabala ndona. Mutu nyonso tu oyo ayebi mwana mwasi wana. Ngai naza prêt ya ko sponsoriser ici kaza kuna na Mbujimai. Précisément la monnaie dit tout. Précisément sur la monnaie du tout passe par bois qui est. Nga na routine de la mbongo. Na serva à rejoindre Afrique du Sud. Après il y a la message de vie avec délivrance. Té. Zonga kaka place azali. Est-ce que tu as na maison de c'est que ba pasteur ba ne ba ça le tricage bon. Mais baba tanzambe ta. Eva basali ya nzambe bokendaki réunion ya bilanga te siki banani bokendaki réunion bolelisi Eva nzambe dirba nza wapi basali ya nzambe bawe Jésus ndumba akomi kaka na papier akomi na papier alobi na kota na Tropical Hotel te non kota na Memlingi te na kota Bayside non kota Bayside Hotel te non kota Grand Hotel te abeta liba onga mboshi onga de chef de quartier mobilo te botika mabanga est-ce que osona lelo kwana lelo oyoyo
sort ya ndeko mwasi eza wapi otiki mboko Afrique du Sud bamwinda otiki ata Lubumbashi ti mameme otina mwani du tout. Et puis nous sommes là des serviteurs de Dieu ramachekireke baba bosakanate. Alléluia, fermez nos yeux. Fermez nos yeux oh wapi basangisaka nzambe na kutimité. Fermez les yeux maintenant, on va prier. Oh Jésus, ngana mutaba français te ngana kenaka direct na lingala. Na minimiser bata français te ba o batanga gloire à Dieu. Ba o batanga gloire à Dieu. Gloire à Dieu pe. Mais naza a nazaka straight. Vérité zali. Mais vérité yango nde yango. Jésus kufaki nango so biso tikali nango na nzambe te. Makambo oyo évangéliste Chantal Lobaka ezaka ya solo. Obi pourquoi? Pasteur Beato Salisani Nawat, 10e anniversaire ya église na. Lobo comprendre sur Changnata wana. On ouvre la parenthèse hein. Aben ici pasteur Marc après 10 ans. Après combien? 10 ans. Oya Fisha. Pourquoi pas Abengisaki ou Bano Bengsali Bosso Kaliwana Nani Germain? Pour un évangéliste Chantal Bimisaki vérité. Bayoka gete. Message commis. Wapi prophète na ba bengaka Eli wazaka face à Manhattan. Bataka na ba fiche bagataka te. Wapi frère Dédé wana Dédé. Pembele kwa petit pois. Neba koko nazo finga te nazo ko détailler kaka kwa petit pois. Pour me dire ça comprendre petit pois et ça ka noir te. Moi le comment nenge wana. Pourquoi pas battre na fiche te? Est-ce que le bloc wana? C'est-à-dire que évangéliste Chantal a passé le message. Ba fani batali analyse ba ma bezalia. Pour batouana ba mané koya baza ko imposer bana nzambe ba maboko siko taka évangéliste Chantal ya bimisi siko ba pièce ba doit comprendre que maboko ba tchaka biso na mitu ezalaka ya botu tu pasteur Biabite tika na zongi la papa na ngai place na wuta pasteur Marc. Après 10 ans, la bête là qui s'appelle Maboko n'a bien gloire à Dieu. Et Dieu d'évangéliste j'entends, mission est accomplie. Et puis chose grave, pasteur Béa. Nanga kotro. Il a personne qui conseille moi mouké. Ça l'a tout coûté dans pasteur lui dort. Ça l'a tout coûté dans pasteur lui dort. Et ça l'a bien. Parce que ma fiche yo chaki na 10e anniversaire na yo. Oya ki pa Bernard. Oyi Bernard. Hein? Oya filmaka. Après sope mbote. Oye liye ba cravate misatu. Bakangela yo. E pa Bernard. Bernard ayebite. Habite tika na pesa bato ba yebi koka. Mutongo Bernard amemi ne pasteur lui dort. Ngai pe nazaki na kati wana ngana kangi moko lui doit kangi de cravate. Place yango pe ezaka neto fandi awa mire ezaka kabo office bo. Mais oye pe nda kwa nzambe. Pourquoi pas obimi oye pa ya collègue na yo ko pesa invitation. Et dans d'autres termes, lui doit participer qui parce que son option ezalaki na cravate. Tolingana. Bon, plus bien na Facebook, vous avez invité tout pour la 10e anniversaire. Mais moutou, oh, vous avez qui moupanti na ye. Vous pouvez essayer invitation. Oh, quel problème. Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Pourquoi pas à nos très chers abonnés de Bisso Télévision. Bienvenue, mes fidèles. Ah, je dis toujours, on a bien le bateau, vous aurez toujours contacté, puis branché la Bisso. C'est le votre Martis Chamala, autrement dit,
Mopandi Sango, Mista, Bisso na Bisso. Je suis pris celle de cette plateau, bon, toujours avec notre invité, évangéliste, j'attends Samuel, autrement dit Paul. Mais avant de commencer mon émission, je serais plus ingrat de dire un grand merci à toute l'équipe costaud, au Salara qui est toujours en forme. Pourquoi pas à elle c'est qui, Zinangouli, Enclose, toujours la conseillère des points. Je salue mon grand frère de loin, Cédric Mpali, la mère de Jésus, Motema, Christelle Massélé. Pourquoi pas à mon grand frère Dolit Chamalali Boss, Lève, Motema, je dis ça si, et sans oublier ma partenaire à vie, elle c'est Deborah Nonga, le plus gros politique Mobimba, Bambo Théâtre. Bel et bien, c'est votre né autour de Marty Setsambala, Mopandi Sango, Miss Abisso Nabisso, voilà qui est le professeur de ses élèves. Je suis accompagné avec l'évangéliste J'entends entre Madi, Samuel, maintenant avec Paul. Pour, avec un disciple, surtout, il y a une clôture qui m'a ramené pour la vérité, il m'a ramené à ta grande pote Mathieu, à la vérité, à qui je tourne, je dis bonsoir, Evan. Ouais, bonsoir. Bon. Evan, laisse-moi là, mon bout, dans le mot, on a télé, on biseau, on a télé, on a télé, on a télé. Ma réponse non, attends, j'ai réponse à ma réponse. Ma réponse à ma réponse, biso, tu vas au hôtel. Mission de Batindinga, a télé, mais tu as mis ça dans ma bête. Ça peut être. Batamisala ma bé, et on se comme y est, puis ça me sera ma bé. Milungwela. C'est que Batamisala ma bé, on a qu'il y a un mungo à thé, qu'il y a comme lui qui a un mungo à peau. C'est le moyen à voir. N'a-pas avu vos aralango, avu ici donc. Évangéliste j'entends pour cela que mission la conférence dans les gars qui a gapena yaki mais tout le monde qui réplique moro yaki M23 balbaki atinda ki mamutu mara cela que message pas bonne la mission avant tout bano oza fac DC oza fac DC on a combat makasi contre ba M23 pour ba M23 basa bango moko te Rwanda ba Uganda ba Burundi ba Kenya ba Kamutu. Ce qu'on fait de ces contre celle. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Là, c'est la parole de l'évangéliste. J'entends Samuel. Eva, première question à Bissou. Totale émission. Totale émission. Bissou peut totali. Pour te montrer qu'il a répliqué. À propos de le qui sur M23. Le bina le belabino. Yo, bien ne mettre janta. Yo na noté le pasteur. Azo qui devant ya banane, azaki mupanzini. Azaki mpanza faith na pasteur okri. OK, continuez c'est quoi? C'est que habite tout na bino. Pour la monnaie qui wumeli mais mission zoyate. Voilà. Bon, bien eva janta na robin amutu yo te donc vous. Eva janta babi batu na bino. Boza nani? Pour botter mela basali ya nzambe pour balobi que ne juger point ce que quand on sala na pasi après ce qui m'a versé abi ne touchez pas mes ouin ce qu'on a ce qu'on a metali ba pasteur bazaka ba ouin bi de évangéliste bazaka ba ouin te tondengeni mais quand pena ko classer biso sur évangéliste à propos moni na éclaircir le ko muke les juger point après ba païen pardon. Les juger point. Et pour n'a pas les juger point, les juger point. Et pour n'a pas mouton à 12 quasi à Masanga 50, à la momine 4, 5, 10, 20. Oh, juger d'elle. Oui, bien que mouton à Tamboula na ebo. Mais Eva, Rod avait dit, Rod avait peut-être accompagné la bonne amie, avec une base belé, Rose. Mais il y a des choses sur le lawat. Vous comprenez? Mais mouton à Tamboula na mi beko ya nzambi. Pas que tu choques. Soko zo tamala iboko ya nzambe na seriosité ba otusho ndenge o ba bike nonga na telemira banane ba pasteur et puis no ki ba bi susu funa zonga la sport hein boko mawana un ouin n'a coquille jamais qu'on toucher un ouin ne peut pas le tuer ne peut pas tuer un ouin on comprend na pour la vérité. Jésus est mon corps, Jésus, bakaniye. Obi ke somo ka zwa ki batuni Jésus, mission ezali nini? Vérité.
Pilate atie foi. Jésus akufi na vérité. Bazalaki réponse cité. Batuna ta vérité ngo ezali nini. Mais batie foi. Parce que soki Jésus abimisaki vérité wana. Engaki ezala bateka. Kota ba Hérode. Kota ba M23. Ba Rwandais. Mais c'est pour cela moi maintenant. FARDC naza pona kobimisa vérité. Et comme ne touchez pas mes voix. Mais yo qui te que no bat bazo le là. Ba maman na biso o babala na kata mabala. Ba wen wana bozo benga quelque soit de wen. Donc ngai na fandi boye na momi na palais. To vient na ngana mwasi na ndaku enwe moko ye. Allez maman et puis bino tout bo fandi calme. Bokangi na bino maboko parce que mutwana ne touchez pas mais wen. Boye langa batwana. Mais moi si yana ki mbushimai wana nani. Moi moi ça qui n'a ki mbushimai. Le dossier en la communauté congolaise, il paraît que maman m'a boyé, parce que c'est un bougement, tu es sur Steam, il ne va pas la vérité. Donc tu es banane. À ce moment-là, bougement, ni ne simulté, c'est à son bougement. Maman n'a pas maman mariée. Femme mariée. Femme mariée, ana bana nemi balé. Bon. Basala nzambe bake babengi kabishi. Kabishi kaka restaurant. Po natural mbote kabishi bisiko zalita kaka. Président balu banyoso. Ya fila dirba. Kabisha munangaya. Vous comprenez? Maurice Ipe. Eva comment tanga bakombo l'émission. Ngana tanga kako. Na sambi na parquet en boko 31 fois. T'as pas sinza mazinga. Ce qu'on n'a pas na bon nzambe. Après moi groupe moka bata M23 ba na ko intimider nga pona nzambe. Non. Pasteur Germain. Ah pesa ko makali. Mutu nangai. Olanda peut-être partager mes bords et là on tombe c'est mardi ici un peu. C'est comme ça mettre les choses. To comment po il chef te ya. Pasteur Germain poste non na ezaka kali. Poste non de nos akali. Olanda Germain na Maurice Batumoko. Ya basa ba wa basa nzambe. Ba mwe kasi ngina commission ba mwe obazo yebisanga kino yo nani. Ngina expliquer siko batu. Ko bazo bakinga na charlatan na komisa bango. Mwe ngata na sportif na sala bo. Jamais to mona ba voyou no abimisi machete akati mutwa. Okopana. Mais Germain Kali yena meg na kata palin ba simba na bambeli. Oache. Oche. Maurice Mutazu Mutuka, pasteur Maurice, a memi bango na Eddington. Siko ye pasteur Maurice a commis ambulance. 10-111. Bani mikula bazo kufagaka. Yahweh. Kuna pasteur Azana Eddington. Ozoka ba mwa zo bisanga iwana. Alors, source na ngo zalaki nini? Bakendaki kokanga femme mariée. Afrakadiri. Yoso na communauté to fanda calme. Tala ngana za victime ya divorce. Na bi souffrance ya divorce. Na bi pasi ya divorce. Na bi pasi ya mutazoli omwasi. Eza makama parla moi ilangi te reke rama cheke ra bobobobo. Asosona nanga kilkilega. Sikoyo Kali Germain alobi Maurice taking ngai. Master taking ngai. Wenge panza na kate? Bapanza. Ya bango komine wenge te ya. Batiki ne poka na beglist. Correction de ngwana. Asozo na loko zo kende wana. Skoleg ba toucher eloko ndenge wana. Ngai j'entends.
kekele ya drumer abengi ngai asenge vange koto oyo ministère babotoli ba instrument tout est bakabona ndinga malamu bakabona ndinga malamu siko wapi nzambe okabona binemi okopanda ngai nazwi ba instrument ya message de vie ya changnata o bozolo ba changnata ya maître bozolo ba maître na pesa on na kati nekilo nzambe aussi ba instrument ya message de vie église au bozalaka au pesa on église o botolaki oui na pesa kuna po musana nzambe ekene liboso eko kotelema te wapi ki changnata wana sikoyo tango nazwi fuiti sikoyo ya momi oyo momi oyo batinde na mbujimai pasteur be azalaki wana na beni pasteur be alalela oforme koto oza makama nzambe pasteur be azalaki na réunion po papa mukolo mwasi ayebaki dossier mwasi afungoli makambo ti mobali pa tala bite tika na benga basali ya nzambe lelo boko découvrir changna to bolo bakana bokanga minoko boko benga basali ya nzambe dede azalaki wana na réunion wana yoku na benga ke frère dede frère te dede na dégradé les choses pardon na dégradé frère te frère c'est trop dire c'est tout à bas frère est-ce que c'est vraiment de frère ça comme une comme mon frère comment est mon anti chrétien et mon anti mais lui n'est pas chrétien nana message na komela nga yawa mama kamebela komela ba français mais nga charnata na bisa que ce que tu fais écoute autre cher voilà frère Dédé na yebisa que na se ya église à divine imbécile que écoute cher déjà azobalisa abeni mabala mais ça va dégâts yo na subi suba ba mariage les autres troubles que mais yemo ka sala mariage te ma collègue yango ba pasteur moi je sala nga passe ça me fait mal parce que dans la communauté pastorale ba conseiller ba zate ba luakata pasteur ko aza marié ou ayebi aza na domaine wana aye yo fandi wana ezana fwa bota courage kinga na bana ngate ulo somela biso babaki na ya osmas ochira batama maboko bazabele mais ato afoto comme on a qui ozui biloko ya musique ya message de vie opesi na église wana mais bato bazoleba pe na baévénement mingi ezoleka message de vie oza na bolingo ya opesa biloko na okuna mais pourquoi na baévénement nyonso elekaka na baéglise banda bokomi responsable évangéliste ya message de vie awa na dirba babengisaka bino te esalaka ndenge nini ntongo omoni baévénement kuna 5 ans kuna conférence kuna 3 jours babengisa bino te mais bino bozwi biloko ya église bopesi bato yebisanga nano esalaka bino ndenge na évangéliste omoni ngai vraiment naza babengaka social nasungaka makasi eza eloko eza na kati ya sang nalingaka te et puis banda nanu na ya mboko odigi banakenda feti moko te les seules fêtes nakenda ya peti na biso linde asala mariage oyo anora biso linde edoka et puis deuxième mariage nakenda ezali ya nani ya mwana pasteur lui do Clarisse alors c'est tout nasuka wana alors yango wana na concert nakenda kaka moko ya Ornella mpona sortie officielle ya madame ya album na ye yango nasepelaka na nga na Ornella alors na makambo otangi nga wana ba pasteur ye mo ozoyoka makambo nazobimisa nokende tini babenganga ata na kome babengisi nga twa na église moko na bino mon esprit convaincu nga te saint esprit ebisi nga non ne pas naokende mpo na sentiment te saint esprit non oui na na chambre otite non sola na wana ozoexplike wana parce que nakokende te comme un spectacle un serviteur de l'état abimaka avec les filles ezozolanda oui parce que makambo wana explike oyo nayosoki makambo oyo eza trop dire nayebisako l'autre fois
que ba ange ba kozwa ngai le ciel est fermé bazo bisanga na matoya après wana oku ko expliquer nga beauté il faut o expliquer nga comment ba yo talisanga ba église awa muri monanga ezate siko parla na question ngo expliquer ngani na yoka bruit ya mutu moko ti na yoka wa nzambe ya lola na kozala pe intimidé te na mutu nyonso to aza fan club soki ya vita esanga balende onani ngai nalobi ete nakoti na front oyo nzambe apesinga baton et puis na ministère oyo nzambe abengi ngai nazali chargé ya baornement offensif de l'armée céleste tala grade oyo bapesinga na lobi sokotika soko kapa nazo seke bana réaliser babi wa charlatan ozonga no sport pour pona pauvre osimbaka offensif kaka donc oza bima wana donc po bango lobe basaki mission bamemenga na Ephésiens 4 babi ne touche pas mais ouais Ephésiens 4 batangaki ti soki na 12 keti na 12 chiffre 12 ana retour en esprit na ke na changer verset te na otelema kana fungola bible no na siko te zona na phone tala na phone now Ephésiens 6:12 bango bazaki na 4 bakiti nga siko nazaka na Ephésiens bitumba ba Ephésiens kaka basimba toza bible kuna olimbisi toza bible Fox Yamakasi Osana 6:12 yaka nango awa po bango siko baye na ndenge ya nzoto wonde basawana zela nanu baye na ndenge ya nzoto ngana kenda na nzoto te omone naza awawa nana ranki na mutu te nana problème ya mutu moko te me ngai naye mpona kolibere peuple de Dieu baza na kati ya captivité oyo akotikala etali ye bazalaki na Ephésiens 4 12 kelenga na 12 ok totangi nanu makomi ndenge eva apesi biso bandeko mpo baza na ndako tokotanga na bino elongo Ephésiens chapitre 4 verset 6 totangi boye balobi car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs mais contre les dominations. Les dominations, je vais dominer. Contre les autorités. Les autorités, contre les princes de ce monde. Les princes de ce monde, diable. Est-ce que vous comprenez? Les princes de ce monde, des diables, oh, bazali séduction, oh, bazo kota et pas yaba wan, oh, bazo benga wana. Parce qu'un mois ne peut pas être touché par mal que wana. Est-ce que vous comprenez? Songa na za wana pour la kosambela ne pour na ba wan wana. Mais le kola bango pe, bazala besoin de délivrance, il faut na prier pour la bango. Pardon? Il faut na kota ba prier pour la bango. Pasteur, il faut na prier pour la bango. Il va bandela na, il faut ça. Il faut na prier. Parce que kotanga biloko yo, modi diable, des esprits méchants. Mutu bako kakete kangai. Tala, écoutez. Tala siko poste nazana yango. Tala siko place nga nazali. Na Ephésiens, bana Ephésiens 4, nga na bimisika ka Ephésiens 6, 12. Yoga siko place nga na fandaka, na 13. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. FARDC. Oyoki siko biso. Biso ne tozala. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Napesaka bino ba conseil fort. Bandela version au moins ezana, bandela 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours yango nazana yango siko. Mauvais jour où bazo beta évangéliste Jatan, Chagnata, Kuluna, mais babosani mutu moko be Pierre nazalaki vrai Kuluna. Pierre, écoutez, Pierre azaki mukolo ya ba disciple tout o bazaki na Jésus. Est-ce que Jésus de kakeka na kimetre pour ayaki na ndenga musu
mais Pierre nazaki vie na bango. Mais mopa kuluna Chanata. Mais les béo kanga Jésus. Batamayele ba André. Batamayele ba o nyoso tu bazotanga wana ba wen wana. Bafanda ki calme. Mais kaka kuluna wana Pierre. Alors bino il faut na kinde ti place on ko mona maître nanga bazokene na ye. Il faut na koma. Est-ce que il faut na sala nini na koma. Mutu wana tanga classe te. Azana qualification mon côté. Azana degré mon côté. Est-ce que vous avez quoi? Afuboya Chanata. Prenez toutes les armes. Azana mo déjà. Je suis un serviteur de Dieu. Moi si wana o akieyi mbujimai. Ba wan obuno boyo bisanga o ba pasteur go nyoso bo consulter ki na kata réunion wana. Bozan wrong. Pardon? Ba ida kite bazara. Ba ida kite ba memie na boulogie. Ba memie na monde satanique. Ba livré moi si. En d'autres termes, ba ko détruit même mobali wana. Eh bien moté. Notre coutume c'est Jésus-Christ. Ba yeli Jésus ndumba. Afrika de liboye. Mais pour faire nzamba pesa bino zaki ya nini? Ya nini? Non ezalaki kino boko ta réunion pour bobimake ba superstar qui to kota ki réunion moko boye. Est-ce que vous avez la vraie délivrance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais bon pasteur bokoti makambo finissage. Il y a délivrance, il y a réconciliation. Exacté. Oh papa ya moi mobali asengi mwana mwasi kuna. Kuna il faut pas mwana mwasi na mabanga. Il faut pas sombisa ye soso yemo ke na wenze. Il faut kata mutu bikila wana nyoso tu ba makila nyoso tu. Parce que ça doit quoi na c'est la coutume. Sorcellerie et coutume. Où est le Dieu de Digba? Lisi Eva basali ya nzambe bokendaki réunion na yebilanga to siki bandani bokendaki réunion lisi Eva nzamba dirba nzawa pi basali ya nzambe ba we Jésus ndumba akomi kaka na papier akomi na papier alobina na kota na tropical hotel te non kota na memlingi te na kota Bayside non kota Bayside hotel te non kota Grand Hotel te abeta liba onga mboshi onga de picture de quartier mo pilote mo tika mabanga est-ce que osona lelo kona lelo oyoyo sogi ande ko moi seza wapi otiki mboko Afrique du Sud ba mwinda otiki atali Lubumbashi tima meme otina mwani du tout. Et puis nous sommes là des serviteurs de Dieu ramaché kireke baba bosakanate. Alléluia, ferme nos yeux. Fermez nos yeux, oh wapi. Bastang 50 ans maintenant, coutumité. Fermez les yeux maintenant, on va prier. Oh Jésus. Nana mutaba français, nana kenaka direct na lingala. Na minimiser bata français, ba o batanga gloire à Dieu. Ba o batanga gloire à Dieu. Gloire à Dieu pe. Mais naza a nazaka straight. Vérité zali. Mais vérité yangonde yango Jésus kufaki nango surtout tukali nango na nzambe te makambo oyo évangéliste Chantal Lobaka ezaka ya solo obi pourquoi pasteur be auto salisa nini wat 10e anniversaire ya église na lobo ko comprendre sur Changnata wana on ouvre la parenthèse avec ici pasteur Marc après 10 ans après combien 10 ans. Oya Fisha. Pourquoi pas à Bengisaki ou à Bano Bengisali Bosso, Kali wana nani Germain. Pour un évangéliste Chantal Bimisaki vérité, bah yo kagete. Message commis.
message komi wapi prophète na bango babengaka Eli oyo azalaka face ya Manhattan batiaki na bafiche bakataka te wapi frère Dédé wana Dédé pembe lokwa petit pois nayeba nazofinga te nazo kodetaye kaka kwa petit pois pour me dire ça comprendre le petit pois ezalaka noir te moi eloko mwa ndenge wana pourquoi pas batie na fiche te c'est-à-dire que l'évangéliste Jean-Ta a passé le message bafani batali analyse babi mabe ezali awa mpo bato wana bamane koya baza koimpose bana na nzambe bamaboko siko ntango évangéliste te ya bimisi siko bapiese bato bakomprendre ke maboko batiaka biso na mitu ezalaka ya botutu pasteur biabi te tika nazongela papa na ngai place na wuta pasteur Marc après 10 ans gloire à Dieu les dieux d'évangéliste Jean-Ta mission est accomplie. Et puis chose grave pasteur Béa nalingako trop napesaka conseil mwa moke sala tukutana pasteur Ludor et ça l'a bien parce que ma fiche yo tchaki na 10e anniversaire na yo oyaki pas Bernard oyi Bernard hein oya filmaka après sope mbote oyeli ba cravate misatu bakangela yo et pas Bernard ayebite habite tika na pesa bato ba yebi koka mutongo Bernard amemi ne pasteur Ludor ngai pe nazaki na kati wana nga nakangi moko Ludor akangi de cravate place yango pe ezaka nde tofandi awa mire ezaka kaka boye ofisi boye mais oye pe na ndako ya Nzambe pourquoi pas obimi oye pa ya collègue na yo kopesa invitation et dans d'autres termes Ludor a participé parce que son onction ezalaki na cravate. Tolingana pour plus bien na Facebook bozo inviter bato pour na 10e anniversaire même mutu oyo ozaki mupandi na ye opesi invitation te quel problème donc Eva tuzingana no session na bisa pour église na église d'abord que alors na nyonso wana message le pour opesa na bandi bien fait toute communauté mobile bien fait financer pour la vie. Monima mutazala te mundumeza nzambe ayo ndi la communauté fait financer mobile. Bon de ma part vraiment na obese brate premièrement na moni lo mo grave za te parce que makambo mona ki na kata ndako wana na uko tambola te on a fait ministre voilà mon a fait ministre pour na kata église OK so moni so que place mo boye que aux serviteurs va reconnaître yote na mona ki ta ba loko fo satade kitaka yo mona ki satade kitaki et betaki pe et bujak manda mais na moment où vraiment un ouais ne peut pas tuer un ouais alors na ina musala nzambo yo na on a pas la neige au bac pas évité plus de 4 fois il y a apologies na putana naye apologies na putana naye et puis il y a ko s'excuser na s'excusa on makambo kala et puis tant na bon nzambe oyo na lukai ngai moko 101 pek na sala nini ko na musala oyo na sala nini pesanga orientation pourquoi donc c'est-à-dire que reconnaissance ezali qui avant pourquoi na ezali avant parce que c'est un grand homme de Dieu c'est-à-dire qu'il y a un serviteur de Dieu à sali musala makasi na ville à Dimba pourquoi mais message na ngeza pour na papa na ngai et puis ba conseiller ou za mopanzi na ba faux conseiller na éviter soit na ba conseiller pourquoi mais moi
tant qu'évangéliste, j'entends. Il n'y a pas Stabel. Pas Stabel, oui, ils sont des faux conseillers, premièrement. Par exemple, il n'y a pas faux conseillers. Ok. Bon, on a touché comme on va moquer. Non, si on n'a pas Stabel, vraiment. Alors, on a trop basé la carrière. Mais l'église au monde est belle, mais on est sur ta ville à débat. Parce qu'on a besoin de grâce. Parce qu'on a besoin de ne pas mourir. Vous comprenez? C'est-à-dire que sans même effort, comment on pour visiter même l'église ce soir? Les gens parlaient, les pasteurs parlaient. Les pasteurs parlaient. Nazar a un dossier dans le Mkolwa, il tout peut qu'on a au monde après que dans le temps que ça quelqu'un qui a la visite, la visite, le bel le bibo, donc il n'a pas fait caca, mais maintenant pendant 20 ans, 30 ans. L'église caca. Quand on aucun hôtel en France, dans la poto, moi je comme ce soit soyez bien, même notre Anderson. On comprend. Alors, là, on a pas un temps qui est au sein de l'évangile, en tout cas, on a vibré. On a vibré. Parce qu'on a mais Anderson. Et bon, grâce à toi, découvrir à mon dernier. Quand on a fait le ministère, quand on a Nandos. KFC, Estes, ACK, KFC, Get of Life, côté McDo, Impact Fire, on prend des mois, nous n'avons pas de restaurant. Alors, et l'opona est qu'au sala honneur moko yamakasi. Ce qui va te consacrer l'opona, moi, tant qu'évangéliste, petit non peut y a quartier, na koli awawa, na pesio li kaboboyo. Tambola et que ça l'a bien, et ça l'a bien vraiment. Avec ta présence, ma commune pour bouger. Et ce soir, on a fait ce que ma colomosan nanzambe, ma mouna va jouer les stagatés. Il y a un moment que nous avons besoin de se pasteur, il y a un message de vie. Si vous avez un réunion, vous avez une réunion. Cela veut dire que non, il y a un esprit de Dieu, il y a un esprit de village, et puis il y a un esprit familial, et puis il y a un esprit de coutume, il y a un esprit, il y a un centre, et ça quatre na bango té. Mais il y a pas le baptême. Jésus a enseigné ses disciples pour la mini, pour la bakawana, enseigner yo, consacrer yo, pasteur, pouvoir démarcher sur les serpents. Et puis sur votre terre, démarcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance des ennemis. Mais scorpion wana ayewana. C'est pas wana ayewana. Esprit démoniaque ayewana. Boko kite botine la monnaie du journal. Bon, bon que la maman a massé à Nazonga. Bon que la maman a massé à Nazonga. Ceux qui ont contact na manae et qui ont besoin de Azonga en Afrique du Sud, évangéliste Janta, Aza prêt, il y a pour financer, financièrement. Pour na azongela mboka olo. Mutu nyonso tu oyo ayebi mwana mwasi wana ngai naza prêt ya ko sponsoriser ye bisika aza kuna na mbujimai précisément sur la monnaie du tout passe par boaki ye nga na otindela ye mbongo na seleba a rejoindre Afrique du Sud te azonga kaka place azali surtout na makambo babata nzambe te po bango mobali wana abanda koyoka bapaster mobali nde azalaki clé ya kopardonne so ya koboya mwasi bible elobi quant à toi soki olingi tokobwaki soki mobali azwi décision atiki tokofonse te mais mosala na nzambe eza
récupérer. Aujourd'hui, ça me l'esprit démoniaque. Mais chasser. Chasser l'esprit. Mais où les pouvoirs va faire ça? Makamona na bandoka na bonzambete. Na banyawa. Kala. Ngana skota na makamabatoa. Même si les gens bazo le belanga wa makama belé ala. Ngana kota ka makamabatu ndo ngana zalia. Na kompeso ba liste batal diwe ko ata 150. Ne pas sur puissance na power na mezali. Nde wana. Na banga ba kuite. Bato ba koya ba ko balanga trop c'est orgueilleux qui c'est ce soir. Mais ça n'a pas ça. Et pas si pour la vie, on va être. Donc Dieu peut utiliser tout le monde. La fête ministérielle, la première fois, on a qui conseille à Vedoka, pour l'autre, Megler, président Vanedoka, Yabana Kingabwa, en tout cas, la zone de Bakol. Et Israël, il peut la quitter. Il va la quitter, il va conseiller qui m'a, mais il va quitter Ngaï. Il va comprendre qui peut placer l'équipe à Zaleli. Alors, il est qui vient. Alors, il va dire que nous avons fait ça. Nous avons fait ça fait. Et puis, le pasteur est belé. Il va dire que nous fait ici. Précisément, le pasteur est donc pas un gars qui a non. Il faut ça de manière il faut petit comme le quoi. Vous comprenez? Alors, mon état mon zamba le baga. Quand Dieu parle, à utiliser yo, à tirer le banin katina yo, et puis tant que le bima, et puis vous créez scandale, et puis vous créez paix. Vous créez mon macaron. Alors, il faut que la peine à l'écoute dans le Saint-Esprit. Au moins, que maintenant, pasteur n'a pas jamais. Coup de chapeau. Mais si vous avez la même mission, tout ça arrive dans notre question. Nous, je te vers la fin, nous, je te vers la fin, question suivante. Je mets ça, macaron. Maintenant, pour le message de vie, si on se temps pour moi, en fait, c'est là que j'ai été. Pour qu'il ne va pas confiner, on a tout. Maintenant, un message de vie. Si vous avez une mission, pasteur Ludo au Boakaka, pasteur Cyril au Boakaka, pasteur Toutou au Boakaka, prophète l'a déjà été. Bon, la habité. En tout cas, question là, et pas de cause la trop dure, mais à serviteur qui dit à celle d'ensemble solo. Conseil n'a pas pu s'arrêter à celle d'ensemble solo, on a fait ma casse. Vous avez vu que cher, vous avez fait ma casse. Vous avez imagé, oui, on a fait ma casse, mais alors on a domaine prophétique. Mais dès que vous avez ministère, il y a un ministère. Un ministère. Alongola, mais un ministère comme un prophétique. Oui, il y a un bon prédicateur. Si on a prêché à Wawa, vraiment un serviteur. Si on a tiré le logo, on a un ministère, on a un pouf. Vous comprenez? Alors, pratiquement que Jésus na songe te. Nakate na mutunda kwa na songe. Jésus na songe te, na songe te. Ozokanda? Olani na butu ne oga ka ndote saline eye. Ozokanda? Pourquoi? Pourquoi? Voilà. Ok, sorry maintenant. Jésus ayaka na songe kana butu. Moi je me tapazé, les pasteurs nous abandonné. Mais ce qu'on subit sur la pleine prédication pendant boy, faga. Non, na moi il m'a cassé le sabbat, je vois des songes.
Il y a ainsi dit l'Éternel. Les problèmes là, on a pris la guerre. Merci beaucoup. Et là, on a la fête du ministère, on a dit que tu as côté de la Kanda. Nègre pas, mais qui passe Benjamin. Yango. Ok. Un serviteur, on a ma songe. Parmi les armes, on a pas fait ça, mais sur les bundles na biso. Ceinture, c'est la vérité. Mais il y a un poste, il y a un protocole. Papa a mis sur la tête, il y a un porte, il y a fait ministre. Il y a un marque de chez. Il y a un marque de chez. Pour les gens, les gens foot. Parce que ça va jamais dans son office, mais il y a un rapport que l'évangéliste à côté de na Kanda. Kanda te. Quand le fait de monter à escroquer, moi, il y a l'église. Mbongo ya mutuka mobali na ya kufi ozolanda mobali na ya kufa atika Mercedes outi na ba lockdown ba makambo eza bien te na Afrique du Sud mais momi wana veuve akamati mutuka na apesi kalfa te ateka kalfa kamata la alia le dieu des veuves et des orphelins abenga kaye kalfa ya bakena kolte neselaki intervention bi papa kota problème nanga ne na bana ko kota siko na pression akoma pesa pesa ki mo partir mbongo akoma ko kima siko ko kima so kima place oyoyo tokenda ko kanga ye ezaka ka jour ya mariage ako il faut parler mon nanga moto pas mon mieux mon nanga siko tellement que colère babi non papa na abi FCTK. Cool down. Si tu as connu la carte à Tchétché, il mérite ça qui. Bien sûr qu'il ne mérite pas mettre au quoi doser. Si on peut mettre qui filme, on a été. Ok. Beaucoup de fois, tu n'as moi, évangile, papa t'a qu'un collègue, t'as la boue. Non! Mais de l'autre, moi, si on a, la gana tikaye, à son nom Congo. Là, à son nom Congo. À ce symbole, on a été. Moi, je dis à ma carte. Parce que tout le monde a vérité. Question mark. Où appuyer Calvello. Comment t'es pas. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Qui pasteur Anderson en fils pendant 35 quelques minutes. Na pesi ba pièce na vie papa yaya ngaleki tala na office na ngai na passer en direction face à face pour na protéger ministère wana asonda na bise tala deka oyo mwana mbala na zo sala tala soki oyoki ngaite bokomona ba dégâts na carte de l'église pe bokomona mona ba signe. Moi, évangéliste, ou bien je suis chagnata. Je suis un pasteur Anderson. Les lieux comme ajouté à un film à Tindiki louange, comme infiltré na church. Les gars qui t'a quand même comme bimaga pour Simba Benda, Batomole Mati, Licolo, plein kilts. Premier dimanche, on va zonger ça qui est là. Na kilt, il y a pas si pendant combien de fois. Mais quand j'entends un pasteur, A, B, C, D. Ce qu'on a dit, moi, je suis allé là, je suis allé choix parce que je suis allé là, je suis allé là, Jésus. Je suis allé là, je suis allé là, je suis allé là, vous comprenez? Un vêtement, par exemple, un vêtement violet. Un violet, voilà. Dans la fac d'essai. Bissot Toza, ma fac d'essai, là c'est la parole de évangéliste. Nous sommes à la fin de cette émission, mais avant de clôturer, pour retirer la place, après c'est un peu conseil. Dans ma prédication, on va rater 5 minutes pour la Venezuela. De ma part, je dis un grand merci encore une fois de plus à toute l'équipe de Bissot de la télévision. Au papa, nous sommes aussi une journée, une soirée d'anniversaire. Je dis bon anniversaire à vous, Babi, Moyembi, mon aîné, maman Edwige.
côté évangéliste, j'entends, mais j'entends, bon anniversaire nayo, dans la résidence, au moins il va y avoir qui va te belé, bon moi dans le sérieux, moi j'aime Kémiké, pour la famille de tout là qui célèbre l'anniversaire en Edwige, donc moi quoi bah il me message de vie, côté moi évangéliste j'entends, à qui je l'appelle Samuel. Un grand merci à toute l'équipe, pourquoi pas à Zina Moulia, un grand merci à président Didier Kabish, pourquoi pas à les millionnaires libanais, lui c'est qui Philippe Zamalek Mbonde Royaume. Un grand merci à Déborah Nongali Pulga. Philippe Zamalek, na moni musula sala malamu wana bato ba filmage banini. Bon musula ko sala ndé mwana moi conseil pas Philippe. Moi conseil bon les jeunes millionnaires, c'est ça. Philippe Zamalek, comment ça m'a pas moulayo. Bon on fait au sala on n'est pas batouana ya ba filmage moni na mona ba petit nangai o bayaka ko na ba sec nangai o bayaka ko sala ba théâtre ba petit ba master et ça ka bien bino baba millionnaire ne ba beaucoup bimisa bango donc ça va moi bien et puis na nga bandule ba musicien bazali alors pour na gloire nzambe parce que sur une photo de 15 ans passé et ça la risque mona grandeur nzambe sali liboso na yo o mona ba mbongo wana te nzambe brisque alors Jean bon on a pu sponsoriser mon papa musicien chrétien et puis sans âme et gloire. Vous comprenez et puis sans âme et gloire. Alléluia Hosanna. Ba ange ba mo ba développer yango. Musicien moteur ba connaître surtout na criwa. Donc alléluia Hosanna te. Et ça génération sur la gâté. Donc c'est-à-dire que ça mon ndole ko wuti na lola ya momoko. Ba alléluia. Et ça la Bible. Et ce sont dans le bloc alors un millionnaire pour conserver un bon monnaie, pour protéger un bon monnaie, nous avons les bossos, il y a si mazala aigle, bon monnaie, il y a moi si nayo. Alors, nous avons pas de merci beaucoup Philippe Zamalek et Mbonde Royaume qui conseille évangéliste j'entends entre Madi Samuel. Et pour clôturer, merci aussi à vous, toujours Tegué de la Bino. C'est vrai qu'il pas la main de Jésus, mon grand frère, oui, je peux continuer un artiste, voilà. C'est vrai qu'il pas le thème Christelle Maslet Tegué. Ça va. Merci d'avoir tenu ça. Alors, j'attends de clôturer la petite caméra, juste un message, non pas la Bino. Et puis. Ok. C'est la grande bande. Bon, quand on a un message, un message pendant exalté. Alors, à tout le monde, c'est votre simple serviteur, évangéliste j'entends. Alors, Naza fan club à mon côté. Naza fan club à mon côté. N'a pas besoin de mon côté. À côté de l'angaï ou à l'obabo non. Naza li fan club, il y a Jésus-Christ. Jésus a couffiné la vérité dans la carte Nécolos. Wadabou qui cause la vérité. Alors, nous, tant qu'enfants de Dieu, nous avons pour la vérité, que Dieu vous bénisse. En tout cas, Babiloko Oyo Ezo s'appelle Papa Nanzela. Alors, pour un message déjà passé, na monaki na joie comme on a pasteur Marc, na kati ya église ya pasteur Béa après 10 ans na santaki que ba émission na nazo sala message déjà passé et komaki. Parce que na monaki ba mususu bayaka ya kawana bazo ki libaya parce que bazo ta bazo sala mosala nzambe na bosolo te. Vous comprenez donc c'est ça vraiment. Alors, tosi manzambe makasi, tozongela nzambe penda ya solo. Nzambe ya moto utapenda wa milele Mungu wa baraka ni Yesu banzambe ba veye wana basamba instrument. Ukopana banzambe ya bangomba ya bangenge ngenge tumanda koyoka. Banzambe wana fezonga. Alors, c'est ça vraiment. Wa milele Mungu wa baraka ni Yesu milele Mungu wa baraka ni Yesu nakotika te Yesu ponanga bandago mwana nakotika te po Yesu alongolinga na mwibyo yo nakotika te po Yesu alongolinga na kiruna ni Yesu Yesu sikana lo la boy. Dapat sampai mama.